mal qu'on a des connards. Arrête un peu. C'est mon ami. Si tu sors d'ici, Bossana adresse wana. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face. Votre télé-réalité qui vous aide, Yakoyeba, Nenini, Yakotamoussa, Bomoi. Une émission d'évangélisation, une émission qui fait ramener les gens dans trois chemins à travers Baka Oto Yamara na plateau na Bicho. Baza Belé depuis 2015 au défila na plateau Oyo. L'occasion et P5000 le long P Sabangon son merci. À tout les gars la vérité en face depuis 2015 ti lelo Oyo babangate bayoka sonité batala mukilité me baloba dans cette émission tu retrouver solution lelo to manifester bino reconnaissance et gratitude na biso vraiment reconnaissance oui gratitude na esika no sobozali et na ozotala ngai tu te dis encore que est-ce que makamongo kuna na kende ils ala rapenza bongo tozo zelayo appelez-nous le numéro touché on va organiser toute une journée pour nayo pour que to aider au avouer secret aux alango pour aux la libérer et na ba obo kotala biso libanda ozo conseil ozo enseignement na émission oyo elo to sengi nayo like émission olelo manifester sur reconnaissance wana na oyo se vérité en face et memela yo depuis ba otala ngoti lelo lité moko ozo à travers cette émission orientation moko ozo tikela biso like aimer liker cette émission et on sait bien puis en retour pour talarango à tout moment pour l'andarango à tout moment ceux qui te saluent à sika comme te saluent de manière permanente et vous allez bien sur ozo liker ozo aimer émission YouTube va nous proposer dès que compte sur le monde alors à liboso à routine de l'eau parce que ebisa YouTube qui olingaka programme yango donc faut pas oublier puis partager commenter et au salabiso bien ma casse. Chers amis téléspectateurs to lelo awa parce que nous avons un nouveau cas oyo to linito traiter lelo. Elle s'appelle Dorcas. Dorcas, à Luka Gibiso, na émission la Biso Vérité en face. Pas pour un rendement de compte, mais à juste avouer une vérité qui certainement va blesser des gens. C'est pourquoi il a choisi ce cadre pour que, sachant que vous blessez, Biso Tozalawana, Biso, pour toza na plateau na yo ndozo tala ngai to sunga pour que na suka réconciliation salama biso toza na plateau to pesa conseil yo pour tala biso o tikela biso commentaire pour pesa point de vue na yo. On se retrouve juste après élément au poto ya Dorcas. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons les bien pour la bino. Tout là, nous allons la bâtir. Ah, tous en a commune, il y a Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils sont les à Lupango, ils ont 15 sur 26. Donc, je suis aujourd'hui à Boye, ils ont 15 sur 26. Dari Landanga, ils ont 15 sur 26. So bandi banda awati na suka Boye, ils ont 15 sur 25. So aujourd'hui Boye tina suka, Dari Ledenga, donc tina suka Boye, ils ont 26. Donc 15 sur 26.
dans la commune il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta flat na yo Robeta résidence na yo Robeta Marambuto lingi. Donc ça vente il y a parcelle oyo. Ce qui tout ce qui est tali contact bon contacter Vincent directement na numéro na nga bomoni ils a affiché au bas de l'écran. Ils a marambu ya ba famille Théo non faut tu vas signer belé non. Ils a individu ka moko. Il y a des gens qui sont et puis marambu tout ils a déjà au complet. Bobenganga photo sala masolo so malupango na yo. Soki po lingi que ozwa demi to solo rara pour na ba prix na ba détail bobenganga to solo. Pour la référence to za na avenue Kalemelembe. Soro eli na nenga Wileri avobima 24. Dans 24 to na kwana to za la maison communale ya Lingwala et puis en face to za la Sanef. Dans banda à Sanef ti esika to za ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je me trompe pas et soro continuer tout droit bonde au moni Wileri donc espace il y a bien tout le baming était tout bien dans le téléphone. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, on est au Anoussagi Bino, que tous ana de Gonabiso et à moi aussi, Dorcas quoi au Talabiso, parce que Azana Posato Soumaye a avoué secret, vérité mongo. Dorcas, bonjour. Bonjour. En tout cas, to PCO une fois de plus, merci. Pour na choix porté. Yako pour na cadre oyo pour que oya ko avouer les kambuto secret za nango ko za ina ba manière rebela au salon mais le fait que ndimi oya awa pour na biso to se sentir considéré par na yo et puis poto yamba yo na osenga na public assemblée ba betulo maboko. Merci beaucoup et nenge to lobi biso to za pour na yo to accompagner yo pour que tu es juger mais tu es juste quoi accompagner pour que avouer les cambo aux alango tout ça va toujours ninge to mesana ya liboso to ngato yoka yo to yeba problème ni aux alango mais mieux awana vérité en face. OK, merci beaucoup papa. Mais ça na problème en cause le kilanga vraiment nda naza nzambe kaka na yena makasi parce que na ko tambola te. Naye a parce que pour nous la solution à problème aux amis. Souvent dans la Kiate, dans la Tunisie, na rumeli vraiment. Avant na kende, datika que grand frère na la kina fiancé naye, babala naki, datika mariage ni. Datika bango wada babala ni hein, après na ki Tunisie. Ekepe kuna na rumeli na kuzonga. Kuzonga na kuzonga, bakuti grand frère babote daba mi balé na mwasi na ye mais nazala pas biso na yaka pas grand frère nazonga kakaka kotala et tombe mwasi ya grand frère Laetitia azaki na amine moko boye batanga na ye école moko bayebaka ne avant kutu bakutana na grand frère. OK te kutana na garçon wana koyebana papa yo yibikana ezala kama solo na biso mwasi na mobali ki camarade rumela te pa to komi mwasi na mobali to lingana ka vraiment makasi to lingana ka makasi yaki akokoma na ce moment moko mwasi ya grand frère ayeba comme parce que adaka meilleur ami na ye aki jamais non to bomele ka aka kobetele masolo yanga na ye nde to vivre tant mwasi ya grand frère ayoka kiango atomboka ki vraiment makasi asilika kabi jamais nga ki jamais kolingana na meilleur ami na c'est impossible na tune bon pourquoi ote parce que meilleur ami ne akoma de ya famille ça veut dire quoi ayaka kuna na ndaku asalaka pe ba séjour ba message ba koma de ya famille nga ki jamais kolinga na meilleur ami na ye et comme il bon on a que sola na grand frère qui a sola na ye impossible à boiti et comment dans ce moment moko ayeko n'habite celui dans qui influencer ya na yo ko influencer grand frère anzini on aboya libala yanga na meilleur ami na relation ya bino mibale relation
Yangana meilleur ami na grand frère pe aboya kion. Mais tellement na qui vraiment garming, gar palinga ki nga ming to continue ki. Namour. Malgré nani grande sœur aboyi na grand frère aboyi, belle sœur na grand frère aboyi, mais bino bo continuer ka boyi na bino. OK. To continue ki mba e bende vraiment makili. To continue bongo e ko koma na se mamoko na ko koma na zemi. Na zemi na ko koma mobala obité. Mi fa to sanini to longa parce que to zana prêter. Moi a sentenga bongo ezate makili les adia dans les deux familles boyo kanezate na kati mi fa osanini ko longa. Na ko tala na fi nanga vraiment na jura na qui jamais ko longa zemi. Que soit que o na botata na porteur qui jamais ko longa zemi. Ben na talaka amour on a pas dans devant garwana na linga vraiment trop na linga ma casse nda y pas linga ma casse na comme la beauté azane pe na moi raison dans ce tel mon pandi boye grand frère kuna azoninga nino tant on aura su que à Sainté ça sera encore plus grave parce que déjà ils assurent ils a libala te mais ça sous ça peut se oser mais dans contexte là. OK. Voilà. Et comme un vraiment problème na ki wa septango to ngoli pezemi na sima longola zemi et comment qui moi complication pas garwana façon d'être autozala qui nandengi auto comment qui moi différent et comment qui na mukolmo nakenda vraiment nanda ku ya garwana to solana ye habiter akena douche to sukula tant que sukula donc quoi nzambe tikana simba téléphone mbali nanga natala nanga ba photo na biso la tanayi akyo ko sanini ko sukula ya simba téléphone be natal pe ba photo sel habiter nakota nanu na WhatsApp na contrôler WhatsApp na ye na Facebook na ye papa chose grave nando simba WhatsApp na ye nando contrôler na ye komona conversation ya ye na mwasi ya grand frère nanga Laetitia. Oui ba osola ce qui peut gare tonton et bisi Laetitia ke o Laetitia nga naza besoin na bala Laetitia obi jamais ko bala maman ko tonton à répondre nino Laetitia ke Laetitia o boya nga na bala pourquoi en tant que nga na corda ki yo o bala na Patrick pourquoi pas yo plus au corda nga na bala na Dorcas Laetitia comme ouais jamais ko bala na Dorcas ndaso bala ni nayi o tanga wapi na mwana suko maman ni tonton elle sabi bien si mwana wana elboso aza mwana nanga mbeza secret ni ya biso mibali tonton kuna anine Patrick ayebi ngoto ozolo bango ana conversation pourquoi na talongo papa ça fait vraiment du mal et ça nga vraiment tellement passe n'était sur mon bani ce qui na landio bien pour na sungayo je te comprendre bien raison oyo Laetitia azoboya relation ya yona tonton eza parce que babota na ye donc azaka camarade te mwana obiso ndaza tebi ke mwana ya liboso ye Patrick aza mwana ete aza mwana ya tonton so tant omoni yango osali tonton ni de son lobani pour emito ça dangate ne bisi tonto ke non le belongo grand frère aboyi jamais aboyi akanginga jamais le grand frère belo ki jamais mba secret bon non kokate yo na ya s'il te pardon siko explication ni ya pesio parce que au moni message tant au moni message la qui si a nimi penza ke eza bongo souvent babanda ko bima na ye baki kotikana tango aki kokutana na grand frère bazako bima na ye moi sina mobali to ezali nini ezalaka ba camarade kaka
Moi, quand ils allaient avec mes camarades, trop de bolingani mingi. Bon, ça, le peut comme comment beka kanase ya ba sentiment, non, c'est ça. C'est non explication. C'est une explication là. Qu'ils allaient quitter que, y a love, moi, si, dans mon bal, pensabe, oh, bolingani, ben non. Et là, qui vraiment bon, en tant que, ma camarade. C'est bien, on est ni sex friend. Peut-être. À part ça, wana, à comment qui donne zemia, tonton. Ndati ton andima ki koba la grand frère. Nanga, azale dea, na zemi, ya tonton. Ndasimasko mariage, nde batikana ki bako bima lisute. Wana selon explication, ya mobile. Donc, ceux qui les tissent à Zoba, vous continuez à vous pour bazana moi na baromi balina tonton. Oui. Et si vous lelo pour ça mes amis. Donc former grand frère. Ndaposa nengeza nakobombate. Ndaza nepson grand frère. Nebisi ni on. Nda tonton ke non que le bilan grand frère. Na minute so tonton akinyazate. Aboya qui vraiment aboyi. Ndato ki kake naza akinyazate. Akimi vraiment. Da ba numéro nezo lekate, da place azakuna azate. Nanda kona za le sauter. Voilà, je le confirme, chers amis téléspectateurs, c'est qu'on a Toluka qui est, tant au Nani Dorcas, il y a eu ce problème en haut, Toluka qui est pour que to Mekarosolana y est, Azaf vraiment porté disparu pour le moment. Et Dorcas s'est décidé de venir tout avouer la grand frère, c'est ça? Oui. Mais est-ce que vous assure que et que vous avez peut-être moins RRT qui est en sous le père qui est au Boliba les Koufa? Non. Je crois pas. Là, maintenant, moi, on attend. Azamona ivrenga moko na tanga ngonga moko na tangi message wana. Izate kake babete linga lisolo te ngamo ko mutu na tangi message wana. Ndaso za faux. Akimi pourquoi? Da il fait azala wana. Akimi pourquoi? OK. Chers amis téléspectateurs, je pense que ensemble la je pense qu'on a tous compris le problème. Nous allons essayer un peu de résumer notre sœur, c'est que Azovi vraiment dans mon bali, Azali ami à belle sœur naïe et à découvrir parce que belle sœur a zéro la relation à Bango et là découvrir que belle sœur a une liaison avec le monsieur en question qui s'appelle Tonton et puis bazana moi liboso oyo grand frère naïe a yebi kaza moi naïe et elle s'est décidée de venir tout avouer ici pour que grand frère aille bas pour le moment. On se retrouve juste après. Merci. Voilà. Là, la macadam. Donc, on a 0 mètre, donc 0 seconde dans macadam. Concession la biso yango il y a maluku, nzela maluku na le barada macadam yango yo. Pour ça aura baninga, moni muninga yeyo. Azotonga déjà étage na ye. Bandeko mususu bomoni banga rezawa donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki. Bazotonga déjà donc na lobaki ke awa eza masolo ya sur, masolo ya kimia. Eza to sombi terrain logo yoki ba ombolo ba o ba yiki ba tout le monde ba yiki ko botola patati patata no donc bozomona bandeko kuna zotonga déjà bomoi bandeko batie banga. Côté on a pe bandeko mususu basi bazwaki moi espace na bango ebele basi batie ya bango kuna donc là sur place na ngaki na la Sabino quand même bandeko mususu bazakuna ba osa sa ba misala na bango donc hâtez-vous parce que à maison qui est déjà donc hâtez-vous pour sur le terrain à Bino 20 sur 20 4500 $. Vous bien un numéro est en bas de l'écran. Vous bien un numéro Oyo. To changer système il y a visite. Et ça sur des agil bosote que non photo quand ça va te belé non. So vous après au tini nebunayo aboyana géomètre awa aponi sika na ye. Et après ba terrain na biso no ça cadastre c'est-à-dire so sombi terrain par la biso. Et là on sala ezara ka kotonga. Donc awa so sombi terrain musala osala ezara kotongi ndako na yo. So si kotonga ndeko luka livrer parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre. Donc il faut ça la mise en valeur ndako mo ya 2 chambres, mata
moi neti ndeko na biso nazo sala azo tonga étage na ye oyo tanga aussi lisango nde akokende na niveau ya cadastre po bamisele livre parcellaire parce que document oyo esengeli ozala nango oyo l'état yebi yango biso tosi tosalela bino ezalaka déjà donc ofuti kaka mbongo na yo ozwi acte de vente na yo acte de vente na yo na document oyo ezo certifié oyo l'état azo reconnaître na numéro cadastre ezo confirmer que lopango ekomi ya yo ti mokolo ye so akoya donc ya kitoko ezaka mo nde toteki boye biso moko mpe tokenda te toza ya biso kimona liboso donc tozalaka awa tokozalaka na bino na terme molai donc makadami yango donc moni esika papa aza kotonga makadami yango etali ye donc eza mabele te eza ngomba te eza mpe te ko place moko boye il faut zwa susu moto soki okomi il faut zwa susu moto bokota na kati te donc tolingami na makadame donc awa makadame eza soki obaluki boye makadame donc eza esika ya malamu oyo tozokontinue kotalisa na bandeko na basombi te basoma mutuka yango wana ezoleka donc toza mpenza na esika ya malamu awa na quartier village Matonge. Mais c'est Patrick, ndenge na uti koloba to bandisco enregistrement par rapport à likambo petite sœur à Elio Ezaki dès les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est-à-dire que dans la confession moko de Masalayo concernant Vinayo, dans les cambo y a découvrir mais à l'occasion biso awa pour que to solo lango ba image ezana tozana nka na katsanda ko awa mais nanga kina au permettre ngana poser ka 2 ou 3 questions avant na passer parole pour y ba problème ezani no to bensilo a bon image et aussi quand les gens ba preuve na yo mais soit ça les cambo et bisanga point na les kana ndakute c'est parce qu'ils a plus grave ils a tellement grave que bisonné to lobby ayena parce que tous en équipe tous a constitué na ba pasteur ba maman ou to accompagner na conseil tous équipe mo to sala ya conseil que ceux dans un problème ayo ko avouer biso to accompagner kana conseil rôle ka to jouer ya wana pe ceux qui battu ba repanza na suka to yeba nini miako donc ça bon to sala li musala nzambe en fait ça les temps que ba sala nzambe bon comme je me reproche de rien bon ça va. Okay. Et sinon, il y a aussi que vous êtes mariés, vous avez un balami balé et puis na maman, moi c'est Laetitia. Effectivement. Tout va bien? Très bien. Très bien. Na ndenge bofanda ka il y a pas quelque chose mouelo moko boye. Oh des fois vous avez un mois d'août, des fois le karoyeba, vous avez le moto monde un peu flou na vie en général et puis na vie de couple et vous avez pas ça. Ndako na bana na mosina. Non, hein. Bon, ça question à confiance, hein. Madame, bon. 2 enfants, au bandeau, en bazou, à Tirapi. Donc, il n'y a pas de problème. Problème, en soi, exact. Les petits problèmes de couple ne manquent pas, mais en soi, impec, sans problème. Entourage, c'est-à-dire, vous avez la mi, yebi, et pas la mi, yebi. Bon. Oui, les amis de la famille. Et donc c'est un peu ça, sans problème. Hein. Comme je peux avoir des amis filles, bon, comme déjà maman lelo, amina pe bali msokoza batangana bango ba vivant bango, na ko percer passer na nyo sote, donc ça bato c'est fréquentat donc. Na yebi bango pe ba yebinga donc voilà un peu. Et na kati amitié à moi sinayo, vous allez reconnaître qu'il y a une relation moko entre camarade il y a moi sinayo na lekinayo yo bozo telemela olinga moté bon la situation là bon je voyais ça pas très clair hein ami madame comme la petite sœur ngai avant je trouvais ça un peu normal mais par rapport à l'être sur la madame, moi, ma caméra belé, j'avais jugé bon, ils allaient rater. J'avais jugé bon, ils allaient rater pendant que, épargner ma caméra belé, donc, tiraillement, petite sœur, madame. Donc, j'avais jugé bon, ils allaient rater. Hein? Mais vous trouvez pas que c'est plutôt une relation, vous signalez qui vous encadrer? Parce que sur les camarades, il y a
y a madame, alinga la petite sœur, c'est-à-dire camarade madame, tant y a bali petite sœur, vous assure que a olinga osa bozo baté parce que azali mutulugo a déjà na kati ya famille et puis petite sœur pas vous sabino sonité au contraire les relations mo bino kutunde fo bo accompagner ti babala na et vous a la fierté na yo balisi leki je sais pas. Oui, bon ndongo lobby. Le départ nga zalaguma pour hein, j'avais na mona rencontré dans un problème pinzate. Parce que Azapé, bon, c'est un garçon qui était venu, bon, dans mon araye, mais à part ça, derrière le bas, il représentait ma besoin d'ailleurs. Bon, moi, la départ, on m'a normal, quoi. Mon normal, petite sœur, bon, Azam, moi, si elle est appelée, à Rubala, quel que soit, bah, c'est une étude d'ailleurs. Et surtout qu'il y avait un tumo bino yebi. Un tumo bino yebi, tout ça, mais, bon, tu vois, la vie en couple. Sur Rosanna, madame, j'essaie de partager avec madame. Mais, belle-sœur, elle est vraiment contente de la situation en été. Moi, je suis allé, mais il va passer peut-être à épargner dans les camps. Le fait qu'il insiste que moi, bon, on a l'intérêt dans les alliés qui n'ont pas. Voilà, c'est ma femme, oui. Mais elle a insisté dans le beau et l'eau. Peut-être qu'il y aura un couac quelque part. Mais raison n'est pas là, poussé qui, quand vous avez comment le la famille, toi, pour ça que raison pour mon elle a beaucoup insisté sur ça. Pour sa petite sœur. Elle a beaucoup insisté sur ça, alors. Pour les et non, c'est faux. Laetitia Zela, et plutôt, dans le cas Zela, tu repères sur parole, pour le banayo. En fait, ils ont raison, il y a bénissé le A, parce qu'il y a une vérité, mon co, aux a ignorer, concernant position oyo madame na yo azui pour la relation na bango a tu découvrir une vérité il y en a qui position oui donc Dorcas selon la grand frère expliquer ce qui s'est réellement passé pour que nous comprenions à nouveau. Dorcas qu'est-ce qu'il y a? C'est faux. Akosa yo. Nani akosa ngai? Ete akosa yo. Ete soka na la famille na biso. Comment fait-il? Ete akosa ni. Keto komani. Bandeko. Avec même Laetitia. Azo sala bongo parce que dike ni kamu nengo ki jamais ko bo. Pour bala na ni kamu na pourquoi? Zela. Likangwa nani? Laetitia bimana tonto. Pibanzi lote banda kala. Ndati Laetitia. Azo boki ngana bala na tonto. Laetitia yebi Laetitia bimana tonto. Réseau le tonton, ça l'allusion à tonton ngana yebi ya. Ka tonto wa bengi mère à mère Laetitia. Azali kangwa Laetitia banda kala banda bomona. En plus c'est une chose grave. Moi no ya liboso. Ala moi no tata mona bota na tonto. Arrête de dire ça. Je jure. Arrête de dire ça. Je jure. Non mon ko de découvrir ngo. Yo makambo ebe bana mkoni. Eba ngo banda kala. Oui, bon, banda kalo, vandi ozo ibisanga ngote. C'est maintenant que tu me le dis? Na moi banda ngo banda wapi no suka wapi ya. Makambozo lo ba on a preuve. Nga moko mutu musabete sote ya nga mom tangi na tangi téléphone ya tonton nga moko mutu musute. Na bike erreur na ça parce que dans des preuves de ya sote. Qu'est-ce que c'est ça? On a preuve tendering. On a preuve tendering. Kata on est là. Kata. Kata le zoba non salawan. Kata. Tu peux pas me raconter n'importe quoi pendant que tu n'as pas de preuves. Mais comment tu peux la rater? Il y a pourquoi poser ça examen. Il y a AD. Non, moi on a les mots. Je jure, non, quoi ça t'est.
Jamais non comme ma ana télé me dit non ça mon angana on va comme ça mensonge non. Mon frère, je dois l'avouer que Bapena Senga qui est prévoyant, a Senga que n'a expliqué que et ça qui est somme et puis à qui tente vu que le bal a qui déjà moi et ça les a été mais bazo qui discussion mon gars c'est un abi mambozo loba eza grave a Senga ba ko saté mais avant topé ça va piste mususu so bi n'a ba za ba preuve te biso toza na preuve de preuve autre rôle l'action ni na rosala mais liboso na ngena Senga yo soki obenga madame na parce que tout le monde ngi to benga yete ya a mais to ba so to zuyo vous avez la possibilité de faire venir moi si awa maloba na ye eza verset biblique te poto nimango mala moko maloba oto nimamba mo eza verset biblique eza na bible maloba na ye aza mutu akosa pe confusion akosa pe rêve ngana ngana senga yo vraiment moi maîtrise mukie obenga madame na yo bakata caméra obenga madame na ya awa comme ça yo mo poser ba question par rapport à oyo qui pas ya petite sœur na on se retrouve après. Oh. Chérie, il y a un souci? Dorcas. Oh. Etienne. Chérie. Regarde-moi bien dans les yeux. T'en as bien. S'il te plaît, je veux que tu sois très clair avec moi. Très clair. Est-ce que Kozaranayo Awa, ça ne t'étique pas, ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien? Rien du tout, mon amour. Très bien. Très bien. Moi aussi, je disais ça. Ton ami, là. Sans forme, voilà. Ton ami, si c'est Coco, si c'est quoi, là? Tonton? Tonton. Il est où? Ces derniers temps, je vais en Andabouté Pani. À ça, les déplacements et... Quel est le backup? Pourquoi? Ça, le déplacement, quel est le backup? Pour Nani, les gens qui ont insisté. Hier, dans les kios, il y a un gars qui s'est mis que il y a eu. Kebako, vous allez ensemble. Et pourquoi tu insistais sur ça? Ah, mais attends un peu, chérie. Donc, selon yo, n'est tonton à mon andaku, n'est assez familier. Ça déjà la bisognoso. À Kobala, nan Dorcas. C'est ça? C'est ton frère? Adam de la famille, la vie, non? À comment le col en déconnant? Arrête un peu. À comment le col en déco? Mais Azan de côté. Mais chérie, attends un peu. Attends, toke malembe. Ce qu'on veut permettre les qui n'ont pas bambanga sac devant tous ces gens, hein? Regarde si la permettait le Rwanda. Mais ce pourquoi tu la permets? Voilà. Oyebi, loko oyo sali. La sali nini? S'il y a un problème, c'est maman regarde au salibo. Il y a beau non permettre télé qui n'a manqué un respect. Non permettre on permettre kako bimandi na tonton do permettre. Ko bote na tonton do permettre. Mais oisa Nungwe au permettre en voter. C'est ça, non? Donc, le quoi na boya kilibala na yo, on doit se permettre ce qu'on salir nga. Salir l'année. Oui. On doit se permettre salir nga. Eh. On va les non débordés. Non débordés. On s'en va il y a tonton. On s'en va de ton nom qu'on a mon qui tu t'en retires le message. On s'en va tonton. Au bout de tonton, on va comme ça. Tala, ça me lance un peu pour papa de Bossona. C'est noté. Chérie, moi je te regarde. C'est la confusion, ma chérie. Hein? Je te regarde depuis que je suis en train de te parler. Au permettre les qui nous a salir nga.
Je le permets plus que tout. Tu sais que je le permets plus que tout. Je le permets plus que tout. Depuis quand c'est le Cameroun? Depuis quand? Le monsieur, moi je considérais ton ami, mais pendant que je vivais avec un top chez moi à la maison, hein? Et pourquoi on t'a mal? Et pourquoi on t'a mal? Et vous allez plus loin. Comment fait-il? Hein? Oh, c'est ça comment? Maman. Hein? Maman. Oh, bimana tout. Na grand frère na yo ozala raté. Si naza ndako libala nanga, je te permettais pas. Ya yo ko besa ndako libala nanga. Na makambo mabe ozo ba mbalo kuté ozo ngo bimisila nga siko. Non makasio. Na ebisio. Na yebi makambo ozo le baté. Ya ngasa ko boy. Tonton c'est mon ami. Chérie, m'a porté les plaintes. Mais quoi, il y a devant battre, il faut n'importe quoi. N'a porté plainte. Ah, ça m'a prouvé. Pendant que porter plainte pas n'engaille. Parce qu'avec tous les autres. Tu vois les deux enfants? Dès demain, je les amène à l'hôpital. Dès demain. Regarde-moi. Regarde-moi. Luca. Regarde-moi. Dans l'hôpital. Non, nous compte détruire la compte. Dans l'hôpital, Angaï. Salon maté. Tu vois que tu merci. Chérie, tu as fait ça à moi. Chérie, tu as fait ça à moi. Merci. Non, les amis, merci. Regarde-moi ici, ce sont tes enfants. Je ne peux pas te tricher, mon amour. Ce sont tes enfants. Non, dès demain, toi et les deux enfants, jamais à l'hôpital demain. Demain, on va. Na osungo. Détruire ndak na ngala ko détruire yo ko mutu. Na ko sunga yo mama. Na osungo le bana la me la ko fufite na ndak na ngodiaka. Le bana ya mbako le kwa seme kité. Le bana ya mbako le kwa yeke mobali na ngai te. Merci. Merci maman. Ça vraiment tu vas moi aussi à cette bête ça you to fingi sabasi na confirmer na you to fingi sabasi on mélange donc ngana grand frère nanga obima non mbal nanga tout le temps obima na grand frère nanga quelle sorte sabasi je fingi sabasi oui on fingi sabasi non c'est notre tu te vois comment là aujourd'hui moi on a des chérie je ne sais chérie on est au on a ôté. Non, je ne fais plus besoin de ça. Je ne suis plus dans les besoins de tes histoires. Au moment où l'habillement, on m'a exposé devant tout le monde. Donc j'ai vu avec une femme, je ne sais pas. Elle ment. Keba. Non, salo mabe, maman. Là, pour moi, salo mabe. Non, sunga yo. Non, sungo. Non, sungo. Chérie, pardon vraiment. Pardon. Si tu sors d'ici, Bossana adresse Wana. Chapitre 4, le verset 26. Voilà. Vincent Chiluizi, naza liboso ya parcelle au bomoni na telemi. Toza bongo na veni Mokonzo 51 na commune ya Ngalema. Plus précisément na
quartier babenga na Brikine, c'est-à-dire to benga Brikine. Soko outil magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si on comme ici qu'on a zali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc chose dans le magasin, aux en la voiture, vous allez à polele, oko mati et si qu'on a za, ils a moins de 15 minutes. Là devant parcelle oyo, na ligne d'abord avant d'avoir la parcelle, tout l'axabino détail more important. Détail important, ils allient bomoni balabala oyo, ils allient balabala oyo bomoni za na makadam, soko mati likolo boye, obima na grande route ya tourisme ende to lobby, tourisme ezali nzela outi na magasin. Donc soko bimi boye na makolo, c'est moins de 3 minutes pour mona makadam ya grande route. Donc nzela eza soko ye tout droit oyo kota na lopango. Lopango ezali 16 sur 16. Lopango ezali 16 sur 16 donc ebandi awa et suki aussi ko moni couleur ya jaune wana. Lopango yo tozo kota na kati poto solola, toza na 2 maisons awa. Na C toza bongo na ndako eza 2 chambres, salon, cuisine, magasin et chambre moko ba benga la chambre ba parents eza na douche na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pour na ba visiteurs et puis na bana et puis toza na magasin na kati et likolo toza bongo na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis 2 salles de bain. Comme on a dit, chambre ya ba parents na salle de bain na puis mususu eza na salle de bain na couloir. Awa ezali bongo cuisine oyo batu ya likolo puis batu ya likolo ba utilisaka. Et puis to baluki na sima. Awa na sima toza pe na toilette moko oyo eza etongami. Voilà. Donc eza douche na toilette. Peut-être toza na bana misala, peut-être toza na ba visiteurs oyo bakoko kota na ba douche na ote ya bato libanda pe ezali eza commun eza pour na les 2 locataires et puis na sima awa to tiki yango na sima awa oza na espace mususu libre eza awa koki pe organiser moi anniversaire na yo koki pe organiser moi temps na yo peut-être tout le monde ça la lecture na yo za pour ça esika moko kimia koki fa na no pe awa et oyo temps na loba solo ya douche ya batu ya C oyo eza ndeur ya oya ba parents dari poussana s'il vous plaît ezali bongo awa eza bongo awa ezali donc monta na kati ya ndako ya C barubi mati awa na sima awa voilà et puis awa ezali dépôt c'est-à-dire que ko somba ba biloko na yo basaka makala na yo ba matuka ba biloko tout ce qui est au moins que kokota na ndako te et kokota awa eza pona locataire o aza na premier niveau mais oya mutu ya locataire oya nini dépôt ya monacé eza bongo soko baluki boy. Donc voilà un peu lopango yo na ko beta mno lisolo dari tozonga liboso poto solo ngo bien tozonga liboso dans un détail moko très important na ngina la Sabino très important courant ezali mai ezali courant ezali mai ezali donc tozata na souci moko te awa et puis au-delà ya mai ya régie des eaux tozana mai ya source awa bomoni eza mai ya source donc ozana posa buto osala forage te parce que oza déjà na mai no source eza mai moko vraiment kitoko bande kolanga na yo beta no lisolo ya lopango yo bino bato oza partout aux otalanga lopango yo avec tout ce que je viens de vous montrer bozomona que tout essaie tongami donc oyemba la moko osombi yango okuti déjà basi basali lio nyonso soko kotia ba locataire kaka yo soki pe osala ngo Airbnb kaka yo soko osala ngo Airbnb yo pe kaka soki pe oyo moko oya kovanda yo kaka mais l'avantage c'est que c'est déjà construit c'est propre dari liaka boye fana la kisabango ba place nyonso ana moni pe ba locataire baza bazo sala moi ba matembele na bango donc bazo sala matembele na bango donc tout
ils ont déjà construit. Donc, voilà. La parcelle revient dans mbongo moko ya bien. Mais pour yeba mbongo yango, il faut benganga na numéro au moni dimi na c'est à écran. Benganga Vincent, je suis le contact direct pour na Osomba le pango oyo na primo ya malamu. Je précise, tous dans la commune ya Ngalema, na quartier Brikin. Non loin, il y a magasin. Sur la grande route, il y a tourisme. Sur Okoti, ça n'a même pas 3 minutes. Dans Moutouka, tout est Rokota. Il y a C, il y a l'Icolo, Jeep, tout est Rokota, moto, vélo, Rokota. Et puis, il y a tout presque Koto, il y a bien. Koura, Eza, Maïza. Donc, et puis, un aspect encore très important dans l'AP Sabino, c'est que il y a le pan où il y a famille. Pour ma part, en famille, des photos en bas, tout bang et la rango. Non, faut, il y a signé. Au télé, il signé. Non. Au Eza, le pan où il y a Moutou Moko. C'est-à-dire que vous allez traiter, aux sommango directement, pas à Moutouye Moko. Donc, tu lui verses son argent, lui, il reçoit, et puis vous remet tous les documents, enregistrement, tout, et ça vraiment correct. Vous voyez que je suis Vincent, dans le côté de Kamboussé, qui est dans 8 ans, dans Hollandais. Donc, voilà. Le pan où tu es au lac Sabino et en Moyo, Bobin à Vincent, pour d'autres détails et puis pour la prix. Et ça primera bien au CP là. Merci. Merci Cordon pour la parole. Merci sous la bande de cognon sous Bazola Nabiso. Passe yaya. T'es ma passe. Na yoga rasoni kana ya basi so basi basali mabe moko. Mais ndenge maman la biso zo wangana. Anyoso bande de kwa lobby azo wangana ngo. To ebite. Kaka ndenge Cordon otolo pona kopesa conseil ya malamu tozela résultat na wana ya Aden soke bimi ndo tokoyeba mais na koyebisa no bana na nga ya basi omoni so za ndako libala soko omoni ko koki ko bala omoni ke na bala sikoyo bakataka nyonso oyo za nango ya mabe oyebi ko sala ka libanda bona bima kana bibali boy ta omoni mutu moko aye ko présenter pano biki na bala yo kata kolinga to continuer yango okomi na ndako ya libala ozo continuer kaka mabe wana ya kopimaka na mobali mususu pe mobali yango azo yaka suna ndako na bino moa makasi ya ndeko na nga moso ya makasi penza ozo ko benda ba malédiction musu yaka na ndako poni osi babali yo mozo bima libanda botike loko wana soko mono koki ko bala te ozo na posa ya libanda nani tikobala te sala makamuno ti omoni ke na koki nde okosala yango mais soki omoni kokomi ya niveau bala tika okonti libanda po ani ti ondimeki mobala bala yo po omoni ke okoki obike te na koki siko na fana na libala mo na libanda po ani yo omoni ke oyepe na zemi na oliba obuti po eza mingi esama mingi na mabala eza basi mususu ba ya mabala pe na bana batu mususu pe ba ya na ngona kata libala ndo ozana po zolanda ngo zoyeba ke o bazo ba fela bazo ba pe na ngai osala pe likambo boy oya na mbana misu na kata libala oyebisa papa wana ke mwana oyo pa aza ya yo mais era ngo ya koya ko bimisa po nzamba opinir bino papa bataza na ndako azoyeba ke mwana nga azobokola mwana nga na bota aza yanga mais ta musu aza ya yete ti papa na kolela lisumu na miso nzambe na osenga ka kimia na bandeko na baza na plateau nzamba pesa bino kimia mais to sesa ka testade to yebe loko nini e obima bongo na sima nango conseil non, merci. Merci Cordon pour la parole. Vous savez, le mariage, je l'ai toujours dit à plusieurs reprises, c'est une institution divine. Le mariage est sacré. Ce n'est pas un ballon d'essai pour que motoyer ameka, to meka so de mungu esimbi, to esimbite. Le mariage ne doit pas être pris dans ce sens-là. Libala ezelo kwa kilo libala ezelo kwa lisekite zali yotote et puis comment les gens aujourd'hui prennent les choses. La parole de Dieu nous dit en Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut cerveau nayo et réfléchir par 1000 fois avant de prendre un engagement sacré comme le mariage. Et c'est le blague, et quand vous entrez dans les mariages, il y a des principes fondamentaux au Evandi Saralibala. La vérité, la clarté. Et lorsqu'on s'adonne dans ces domaines,
dans cette relation. On s'adonne avec sa force, son intelligence, son âme. Pour ceux qui sont dans les seigneurs, parce que d'ailleurs, les mariages, réellement, c'est pour les hommes qui sont dans le Seigneur. Et avec son esprit aussi. C'est ça. Donc, arrêtons de faire ce que nous faisons. Le monde ne nous donnera jamais quelque chose de bon. Nous savons que le monde d'aujourd'hui est pervers et corrompu. Donc, batubazo misala ba plaisir, ba sentiment, sachant que à la fin, ils auront un résultat. C'est que tu auras sémé, tu vas les récolter. Voilà pourquoi nous disons à Laetitia, il faut qu'elle sache que ce qu'elle fait, elle joue avec le feu. Imaginez-vous un enfant dans la maison de quelqu'un que l'homme considère comme son propre sang, lobby, avec retrouver qu'ils ont moins été. C'est très très dangereux. C'est pas ça de l'amour. L'amour est pur, l'amour est sacré. L'amour ne ment pas. L'amour dit la vérité. Parce que Dieu lui-même est amour et il est la vérité. Il faut tous à la polélette. Liba les abongo. Hein? Binomo wolobarango très bien. Ke nakati liba la sekele ezate. Moi sina mubali. O ya yebi a BP fois yebang. Ainsi de suite. Vice versa comme on l'a dit. Nous allons donc nous retrouver après l'ADN. Vous savez que l'ADN retrace. C'est une molécule qui retrace tous les effets génétiques. Ça retrace les caractères, même tout ce qui est similaire ou semblable. L'ADN le retrace. Retrouvons-nous après l'ADN et nous parlerons plus succinctement. Au revoir. Merci Cordon. Merci Nabao nyonso batalaka biso basepelaka pe na biso na émission oyo ya vérité en face napesi bino ba bonjour ebele na mokolo na lelo. Nalobaka kaka ke o nyonso ebatami ate eumeli suka il faut emonana eyebana ke likambo moko songolo pakala esalemaki trace moko elekanaki yango wana ate okobatama nzambe akobimisa yo. Lelo oyo Letis abatamaki sima ya Patrick. Letis kaka ye wana leki ya mobali na ye a préféré ke abalata camarade oyo azalaki obenga ke camarade. Le temps que Letis ayebaki bien ke azana likambo moko songolo pakala bango na camarade na ye wana yango wana nde omoni ke lelo oyo oyo ebombanaki eye kobima na poisa. En tout cas biso basi tozo miyokisa soni makasi. Oza na ndako ya libala, oza pe epa na bino, tango yo zo prepare ndako na yo ya libala. Boya makambo nyonso. Tango yo yebike ndenge naza boye avana kende libala naza na zeli. Boya makambo nyonso. Tango na monike naza na zeli. Ata mobali wana za mokumbi ya bimpuka na port. Ndima ye parce que olingaki ebongo. Pona nini yo ye komema zemi ya mutu mususu na ndako ya mutu aza innocent. Wa yebi eloko te. Omoni lisumu sali. Eza lisumu makasi. Omemi lisumu na ndako ya batu, oboti pe mwana kuna, pe obandi kopekisa pe leki ya mobali abala. Eza mabe makasi. Omoni masumu ebota kaka kufa. Kufa lelo nde ebotami. Siko tango tokoloba mingi te parce que likambo ezali. Toko ko condamner yote, toko condamner pe leki te parce que likambo ezali tozo zelisali. Tango bako sala examen, toya koyeba ndenge nini tokopesa bino conseil ndenge nini tokoloba boye malobezo sila biso po toyebi te. Est-ce que eza vérité? To eza vérité te. Est-ce que mwana wana oye alobi aza ya yeto azali ya mobali aza na ndako? Toyebi nanu te.
tokotala sima. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Vraiment, le nous un peu bref car parce que notre aussi conclusion exactité parce que tu ça le jugement par défaut. S'il faut contribuer dans le premier cas, dans le déjà, un conseil qui camadérie et moi c'est mobali ils allons m'abêter. Qui camadérie et moi c'est mobali ils allons m'abêter. Mais ce que de jeu moni au commun engagement moko fixe ou sérieux au bali officiellement. Du coup, il faut quatre relations. Donc, ils ont moi aussi, vous avez un meilleur ami, no, il y a Mobali. Là, au Bali officiellement, quatre relations, il dit un peu dans Mobali. Comment Mobali au Bali, mais vous avez pire, ma fille. Parce que place moi, c'est un Bali, bazali, peut-être beaucoup, mais là, beaucoup que vous allez emporter un sentiment, ma béyaka. Donc, il faut quatre relations, on a ce que comme un engagement, au sérieux. Parce que ici, la vérité, ça, le coup de pesa pembe. Ici, la bolingo, ça, divorce pesa pembe, nous, tout le monde a coûté sur ma voiture, a rechecké ma kambutu. Pour aller, si monter, ils sont en bon état. Mais, na kamo la bolingo, moi, tout ça, la berre, wana, au bas la moi aussi, tu checké na nute. On a aussi un garçon pour éviter, pour bana, il y a batu msusu baya ko bimilation na banda ko libala. Ça dit dans un engagement là moi aussi il faut que nous autres soubana tout que la pharmacie to sombi kirat il faut que ça la test oyeba azana grossesse to azana grossesse te pour mingi pour moi ayaki libala na zemi ngana na kawana lobango pona na kawana na sima na TV na kawana alors mobali wala soka chikaka fi wana avant bala ye peut-être retomber les alate donc zoma souba moi aussi na yo bala na kene na ngona pharmacie somba kirat ça la test pour éviter. Donc, na ka oyo nga la kosala na koloba papa na nga mokonza mboka yo ka lito yimorote. Tu ka ki petite sœur no, il faut peut-être moi sinayo. Alors jugement bien ça kaka après test auto kosala. Donc cordonnier ça na tonga mais au moins tonga cordonnier jamais ko tu baba malade. Mais tonga cordonnier et ko bamba ça pas tout il y a docteur. À suivre là tout ça la deuxième test. Merci. Merci Cordon pour la parole. Ngai point de vue nanga na kati ya problème oyo boso ezali na sali analyse moko c'est comme si to lobeto mais ça nanga ko lobela pa boti zaka dose ya mabe wesi bana de ko sala ma problème ezaka te pa boti mais problème eza abimi na moto azaki bali na été cela veut dire na yoki ndeko na biso mo stanga zo expliquer loko moko ya makasi alobi tangu na yebi yango na solo na les gars à s'excuser, Seigneur, pardon, et à Kimi. Avant même tout comme on a testé Aden, déjà, ils ont déjà clair, les gars comprennent qu'il y a seulement à Kimi. Azalaye, toi, Azalaye, et fait déjà comme moi si, où il s'engage, qui a bombi secret, ils ont déjà mabé. Alors, la vérité, soit ils ont vérité, pour la carte, le bien, on peut te bénir en comme vérité, mais si maintenant ils ont un soubassement, où il y a le couteau, ils ont sous vérité. Cela veut dire, mouton, tout bela, à tout belindam, à bombi, où il fandi sami. Tobibate, mais les soleils ezali to na problème moi ya mwana mais na kati déjà batu ba koti na ta problème abimina moi si ya batu moi sa batongo leki na ye abi mape na ye asangisi famille moko na kati ya bêtise wapi oyo un jour Jérémie azolela na Jérémie chapitre 12 le verset 1er à 6 Jérémie azolobani ayebi sanzambe na ye na tuno na mutuna oyo parce que na moni c'est comme si ozo tsabiso kate comment ça fait-il bato mabe ba ofanda na biso ba loni nzete nzete la bango banzo bota et bien c'est ba fleur a kitoko bato ba mona ba betela ngo maboko or nzete za via mutu ba fleur eza o mutu obi misabato ba oye bate katine parce que na kati nzete to ba oleko ezate to mona ka nzete za bien po eza libanda mais oye fani na kati nzete to ebité parce que na kati ba nzete mususu ya na matière mususu na kati so mutu lia ngo boya kufi mususu pe soka lia ngo boya biki na maladi monso ngolo pakala mais ba fleur nango bato ba osepela nango nde wapi omoni mama na biso atalisi papa na biso yazana nzeta malama bimisi pe ba fleur papa kanga na mabete parce que na otolo nde nazo moni déjà ndenga zo ko j'ai vite compris que atikala ko suspecter atate comment attaque que mabe moko ezali en réalité maman ko lisa nzete na ye kasi na sepe na Jérémie pourtant otu na nzambe mutu na yebisi nzambe boye batu ya lolenga boye na lingi yo moko nzambe ozwa charge na bango afin que nzete na bango ka likolo te me ondoka ko na misisa
wapi o mabe ozosala batu bayebi te nyokola batu lelisa batu tromper batu sala batu pasi parce que après koka likamba boye mutu azonga banzolela kolela ya mutu wana nde kanda ya nzambe yango nzambe mo kazwi mokanda ya Jérémie maintenant na comprendre que na tika ba oyanga na sa contrôle na bango ngamo na se décider ce qu'on a charge na bango cela veut dire maya misu ya mutu yo trahir et ko futa maliko na yo mwana batu lem so azali na posa afana ndako ya libala oyo azobanza kozala mais akwei na maboko ya mutu yo so utiliser ça veut dire alors que longolise na penser que mabe ezala te na famille yango posi na bimana mwaso abimana ya na ye obomi mwana batu oyobo isuna ndako ya batu tika nzambe ya lola nzambe récompensera batu nzambe afuta papa wa misala parce que lobi na opambola misala na bino bokosala so ya maboko nzambe apambola na misala maboko so pe ya koyiba bolingwa batu tika nzamba futo nango comme ça là on comprend que bata français ba na raison ko loba conséquences et korjaka mieux que conseil. Merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4 le verset 26. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet et moi personnellement je préfère me taire pour le moment. Et je voulais juste se poser une question dans la est-ce normal une femme mariée ou un homme marié puisse avoir des amis il y a sexe contraire? Ça, c'est juste une question à poser. Vous répondez dans les commentaires. Est-ce que c'est normal que moi, je suis à balaz dans ma copain, à camarade, à balaz, et tout, mon bal, à marié, à zan mis à balaz, basi, baya rapé, nanda, ou bafan, na rapé, sola. Est-ce que c'est normal? Je pose juste une question. Monsieur Patrick, je pense que merci beaucoup d'abord pour avoir accepté notre collaboration, notre assistance dans Makaboza Nango. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire pour le moment. N'engeka tout solo là. To kenena nous to accompagner ensemble tout ça la test à Aden. Pour to yeba d'abord au Taliban na nyoso mibale. Parce que déjà koyoka que ndeko mobali ya kimi, c'est-à-dire que c'est lui il se connaît déjà de quelque chose. Mais avant qu'on passe tout le belé, je vous demande aux à tempérance na yo kita. Toujours catalan makam a léon na caméra tout solo la to yeba nini to sala ensemble pour que les kamoye bana courage ce sont les choses qui arrivent dans la vie marabesa mara pour na biso batume solution za na makam nyonso to suki awa chers amis téléspectateurs de tanto solo na libota to yebane to aussi sali kambo vous aurez une suite dans la prochaine numéro. Bye. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom là? Na yéga ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokolo c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours
toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. Toujours actualité, actualité.